L'esprit vivifie, bah comment on a Bible là, bah on ndenge ni sou bâti l'esprit des morts. Tandis que même ils ont au kutu, et kufakate ba lona kayango. Boyo kaka langage wana te, boska yo langage wana te, ba ke lona nzoto. Nous autres les âmes abelés. Mon père et ma mère sont mes parents. Maman, kumama, hein? Ozoko kumisa koko, mama. Jango basalela maman Marie a tout findaku, basalela Jésus tout findaku te pour la nine. Si le médecin l'avait déclaré morte, la personne va se lever devant vous et il va marcher. Donc, désormais, ne mettez plus à la morgue. Ne mettez plus à la morgue la personne déclarée morte par le motosere kana katango nyonso po tambola kamalamu la la colère riche à bonté. To sala kanzete ba matela kango ba kitelaka yango mokili na biso etambola malamu. Moto nyonso alingi malamu fwa sala malamu oya loni yango kobuka. O lingi ba sala yote ko sala pe moninga te nzete na nzete ba yeba kango na mbuma na yango. Ba yindo. Ba yambi moto nyonso oyo kuna koma musulman po yamba ye oyo kuna koma chrétien po yamba Jésus tout filokola mokonzi alobi ba yamba basala kite donc tu bo yamba ki il est venu yango bo yamba bango bo embrassa bango oyo kuna koma bouddhiste donc il a la colère riche à bonté ezali yo moyindo tango za ko se rajeunir donc mwana oyo zana ye ndeko et sur boti ndeyo continuer parcours ya kunta kite nde tokoba koloba bino batu musu basekanga na aéroport baboyanga na bima bandeko meto bima États-Unis boya yo bima metango to bimi tala lelo yo États-Unis tikala jamais ko refoulé voire même coûte ça la loterie pour batu bayaka baka numérologie na bango ba besoin ya batu numérologie o bazana ngo PVO bazana ngo posa yango nde bakozwa po basela bango bo wumbu yango bokanisa kaka te ezalaka physique et banda spirituel. Comme ils sont musulmans comme toi, ils ont la même religion que toi. Qu'est-ce que tu penses de ça alors? C'est des mercenaires, on va les utiliser contre nous, c'est tout. Ah d'accord. Donc ils n'ont pas de... Le fait qu'ils soient musulmans, ça vous empêche pas de les maltraiter aussi? En tout cas, il aura un statut social meilleur qu'un carlouche non musulman, ça c'est sûr. Mais il sera toujours esclave. On va les utiliser contre vous, tu vois. Les utiliser comment? Contre vous. Contre les carlouches qui sont pas musulmans. Vous faire quoi? Ezali yo zotala ngai oyo zalaki wana zolo baba koko na bi ezali yo. Nzoto ya Yesu ba cannibal. Toufi makila Yesu. Ba sanguinaire. Jésus toufi yako bongo na bomo ezali mai. Vepo batu ba langwa batu basoko miye basute ke bazala bazali bakozalaka. Yango koma ka place moko boyo na moni muto na yebi on dirait na yebi. O yebi eko? Toufi ya Moïse, toufi ya Israël. Yepeli suso ye pakala. Bon moi, ba missionnaire, ba musulman, ba bouddhiste, ba nani, ba tuya Allah. Aye susu, mayo eza bon moi, ba bengi mayo eza bon moi, mai mona. Aye ko bongo la yango makila, yo koma kotanga, bo chepe men. Tala. Tout fina bino ba pasteur, tout fina bino ba pasteur, vrai pasteur nyonso ba vrai pasteur. O ayebi kaza vrai pasteur, tout fina bino nyonso bo kinga. Hermo botala to samelate. Hermo so tali na vérité toi ba aventurier. Dini. Ngai nani? Babo yanga na bi États-Unis pe ngai nani kaka na feni na biso. 5 mois, moins de 6 mois après, bato okotokotokotoni ce que bato okotokotoni ba américain ba eko somba espace ya ko proposer bato po basa l'église na bango glissement ba veni muso ezala kite oh bandeko batonga o bozo tiela bino za ba vene tufi ya bango yango za pete ki sabino mutu tala tonga ngo za na sina nini ya kwa
Mais quoi na biso za matrice, basengaka matrice, botala iloko oyo ya mwindu wana, ya ba musulman za matrice, eza lisu ya se, bakoko na biso likolo, bakoko na biso ya se. Moyindo milinga fungwama. Eza nini? Naza liboma, naza liboso, naza liboka. Naza liboko. Naza fulu te. Fulu, wa folu, naza bangote, bambwa. Bayaka kutu na batoli, bakota kala bamiri. Mamekela mazoloba, nga na zongisa. Soki azam pesi, soki azam puku, azana fasita okota na ndako. Eza totemi na ye, ngungi, nzinzi. Voilà, apona totemi wana te. Azwande lifuti na misala oyo ya bande ko sala. Mais yo soki oza njoko. Yo soki oza jaguar, oza léopard. Oza panthère, na lobika na ninga bakitani par rapport papa bobo sosola. Mais so oza kosi zulu, oza aigle. So oza kosi toto, oza léopard, lion, tigre. Yo okota bongo na ndaku, okota na babiloka mike liduso mike ti mamba kota kate. Ba kota baza mike yo nda monene. Yo sko buka parti wana ya bango. Nande ko na onde na utikota lisayo. O s'abonner na YouTube oyo moto aloni yango akobuka déjeuner tongo bato tongo ya yambo dangu ifina mene mote pela yo bako sala maloba ezali pona tata Joseph Kabila Kabange pona malobo bakoko batie soki bo sosoli soki bo yoki te Hermoso tali na vérité, toi m'aventurier. Ekoyoka moto mai mopepe mabele mokonzi. Mais pourquoi mon père et ma mère sont mes parents? Mbote na biso ezanga bilima mekelamu na bandito wa malamu ponga anza malamu makasi bende kutupete bandeko ezana tina omoni video oyo pe nazo kabula na bandeko nyonso oyo basimbama o bakosimbama kana bosolo bo kabula video oyo atako bakitana biso bazolinga te ko donc balakisaki batalaka ya likambute pona bavi et baza kolongola pe ba like mais biso maloba na biso ya bosolo bakoko bakokololo bazocha kati na biso esengeli epanza na bisika biso ndeko nga nazo sala o ezali par na ngai yo pe soki osimbami na maloba esengeli moto nyonso ayoka maloba oyo ezana tina ndeko na ngai yo poko yoka moto nyonso akose retrouver na kati ya maloba oyo moto nyonso naza ko insister kasi bozala effrayé te bozala pe na PV po ekosala mingi ba misusu pasi mingi po ezali kaka maloba ezobima kasi ezali kilo ngo ndeko réincarnation oyo yokanisaka lolenge kilikili réincarnation ezali yo sujet na biso yango yo et tokokota pe kilikili tokoloba o ezali bosolo moko ebomba mepai na yo zotalanga yo mtozo komiyeba te na kati ya réincarnation boyoka code ya oyo batu baloba
tozo fungulaka ba code oyo bakitani balobi na ndenge ya code ya bakoko bafungula biso bandeko okomona balobi jusqu'à 4e génération ils ont même écrit dans la Bible yango toloba pe tozoko boloba di blabla ou ba blanc bla blanchir ils ont li Bible ils ont li solo ya bakoko pe bakokololo pe bakitani na biso bakoko pe bakokololo ngo ba nani 4e génération ngo nani ndeko ezali yo ezali yo yo katozo kota mozindo yo ozala ozali kozalaka donc bazolo ba 4e génération ba bande yango na G ration alimentaire boyebi bokende tanga nazala côté wana te jeune ezali yo ndeko nanga oyo Macron tout fitango nyonso lobaka jeune africain oyo nga natalisaka bino tanga lobaka jeune africain est-ce que ba grand-mère ba grand-père basate mon père et ma mère sont mes parents basate awa pourquoi lobaka eza kodia parce que moi jeune ezo généé d'abord to jeune kabango bandeko kaka ozo génété pe okomona tout le temps balingaka moindo aliate ba privaka ye bakoko bapesa biso nyonso fele bakoko bapesa ki biso esengeli te to somba bandeko bapape bacha bakule oyo toko bakoloba eza agent o babengi l'argent codé code ya na bango kasi tiboyo kaka bayembaka pe ma ya ofele ma nzambe eza ya ofele donc nzambi eza nde moyindo nza ezali yaka mbi eza mozindo nza ezali mboka mbi eza mosika yango tokoba pe koloba na bino bakoko na biso bazali kobenga bakitani na biso bato mbi bato mosika pe moyindo moko akomi na bango tango akomi na bango comme traître bazo traité ba makambu ya malamu te pona ko sala malamu te na bandeko na bango bayindo entre bango na bakitani na biso soki baye pa bayindo wana bakoko bandeko benga bango banambi donc bana ya bata musika donc bazaki kolinga to liati to gêner yango ba yeli biso ba biloko ba gêne or ezali yo moko en soi po le loko lia le lolobi ba gêne wana ya pourquoi po ba biloko mususu malamu te ekota na mokili balobi fumer est préjudiciable à la santé mais batu baza ko fumer mais balobi na bango mais bazo pekisa oyo nzambi akela botala bandeko nanga et soko o gêner et ça la kapé un plus po ba biloko oyo liaka wana ya ba chambre froide et kangaka ezali vitesse de 100 ou bakitani balobi menga na yo sango sans yango comment sans yango vous comprendre pourquoi abiso amsuto lingaka ba sango te na lolenge bango batele maka lokola ba traître ba c'est la bakitani voilà donc okomona po ososo la pe lisusu oko oyeba réincarnation ezali yo o ezasiko il faut bongisa mokili na yo tokuta na kanatina okomona oza ko se rajeunir gêne na kati ozo mono zonga elenge bozongi na yo 4e génération wana tozo ko fungula ba parenthèse yo babengi jeune yo nde muto se rekarna katango nyonso po tambola kamalamu la colère riche à bonté to sala kanzete ba matela kango bakitelaka yango mokili na biso etambola malamu moto nyonso alingi malamu fwa sala malamu oya loni yango kobuka oyo lingi basala yote ko sala pe moninga te nzete na nzete baye bakango na mbuma na yango bayindo bayambi moto nyonso oyo kuna koma musulman po ayamba ye oyo kuna koma chrétien po ayamba
Jésus tout lokola mokonzi alobi bayamba bazala kite donc tu boyamba ki il est venu yango boyamba bango boembrassa bango o kuna koma bouddhiste donc il a la colère riche à bonté ezali yo moyindo tango za ko se rajeunir donc mwana oyo zana ye ndeko esi oboti nde yo omiboti yango tala ka kote mususu soko kei kotolo on dirait na leka oh oleka ki yango mokili si batie fin du monde na lo bana ndenge bakita ba socialiser fin de système na bango fin ya matrice pour matrice salamana mokili ya bakoko pe bakokololo na biso basala mwa liboke na bango lycée bosangani basali l'air d'âme o babengi Notre Dame église na bango glissement na bango po bacha ba pion bazo glisser bino bazo sala G G de pro système kaka ba gêne bazo zo ba gêne lokola bozo gêner bango bazo beta ba pion bazo sakana na ba yindo bakoma ba sango makila kopesa nzoto ya Yesu makila ya Yesu mais ba yembi ti t'appelle je suis ezayo tango zoloba mais ba kode yango moni Satan de tout fi alobaki que Jésus aza moyindo mais Jésus ya moyindo kombwana ezalaka te ezali égrégore ezali na mpevi ya malamu te oyo tokoloba ndenge bakitala babaka ezali na énergie ya malamu te donc bakaka matondo kaka mpole bakaka ekelamu bankaka oyo ya bakombo na biso nyonso sanza moyi mabele bomona bango sonzo ebale mbonge bomona bango eza bakombo oyo elati nzoto ngonga ya malamu te esili tangu ifwene tangu ifina mena bakende likolo bakita na se bakena loboko mama na loboko tata baosuka kana kata yango bandeko na ngai yeyo tozongela bobiso potango zokende na ba mitambo batiela bino comme ba hôpital ba école ba travail ba pesa biso songolo pakala ozokende na date de naissance na yo bazoyeba bazo contrôler yo tango mutu abotami bayebi oh yango wana bandeko tozoko bakoloba koko tango koko bazobenga koko oyo bakitani babengaka bébé biso bakoko na biso bazali kobenga koko koko nanya beti yo na place ya bébé placeta bazali kobenga ngo koko to bengaka yango koko po tozali tokozalaka tango bazoloba le passé le présent le futur ezakaka sur place nangi etelema ezakaka biso nde tolobi tozali tokozalaka po ososola que le ndenge batangisa bino eza bongo te que le passé oyo koya on dirait bozela lobby boza lundi bozela mardi boza mardi bozela mercredi te exemple typique bandeko bakitani baloba na lobata bongo po bososola tango biso tozali awa domingo tango biso tozali awa leti lelo toza domingo mboka mosusu eza lundi sikoyo tongo zobenga le présent eza le futur epa na yo bokoki osala course na mutu tango bokima mbangu tango yo mikomeli deja obengi basongolo pakala bazotala na nzela ndenge bato bazokima abi ngasi na komi mais ye akomi te donc yo za déjà présent mais ye qui présent est absent donc ce qui a akomi na le futur oyo ezalaki nanu ekomaki te selon français tozoloba mais tozali tokozala likamna na ngonga na yango na fungola minoko ya parenthèse pour natalisa réincarnation nation ozo recardo ozo zong donc nation na yo kiboyo ezo zonga kaka ozali okozalaka
Na bamboka oyo ozali. Ozalaki pe na bamboka wana ti ozwaki posa ya kozwa visa ya France. Nyonso ezala deja. Donc ozali donc okobande yo nde fo miyeba yango koko o bakita babengi bebe na sota sene ko boyeba. Ayekolaka kotambola kasi tanga bota makalelaka. Po ayekozonga na mokili oyo esengeli asala asilisa mosala na yeba pesa kiye yango babiso toko ba koloba vendre des billions font des milliards ya ba américain pe ba traître po to tindama po na mosala oyo tozo bima États-Unis baboya babiso oyo to bima mena lobaka bana nanga bazakuna bakobima ya tozali tokozalaka tozoko bopusana vendre des billions font des milliards ya ba américain pe ba traître yo zo sala moyindo malamu ti oza moyindo yo pozo continuer to bazola bake bakoko na biso basala ki boye po tozala malamu mais kaka batu wana yo zo lo bake bazalaki donc batu mususu te tozo continuer parcours ya kuntaki te nde tokoba koloba bino batu mususu basekanga na aéroport baboyanga na bima bandeko. Mais tobima États-Unis boya yo bima mais tango tobimi tala lelo yo États-Unis tikala jamais ko refoulé voire même coûte ça la loterie pour batu bayaka baka numérologie na bango ba besoin ya batu numérologie bazana ngo PVO bazana ngo posa yango nde bakozwa po basela bango bo wumbu yango bokanisa kaka te zalaka physique banda spirituel yango na ko bakoyebisa bino na Corée. Si voir même botala ka vidéo bo ezali spirituel bo yebelo koni bozotala Corée boyaka babiloko mususu ekota po mensonge chiffre 6 mutu na sezala li passa mutu likolo chiffre 9 bosolo bango ba petikisi yango ba komisi yango mensonge po ezali na PV ya li passa ya 9 33 0033 France 3 plus 3 égale à 6 bata franc mensonge ri bazakuna fait na bango po Jésus Christ toufi Jésus triste akufaki na 33 ans sko bazolinga bakende na bino po 4e génération ngo yo kaka ndo zongi yango batalaka sanza yango batalaka oyo nani azali na memi minzoto oyo takataka okomona fausse couche okomona morne biso tozali kokima bakunde bembe bandeko boloba na ngai mama Kongo makambolo baka eza bosolo te mais eza bosolo tozali kokima kunde bembe po tozali kokufa te bandeko botala vidéo oyo. Désormais, si le serpent a mordu quelqu'un dans votre localité, même si le médecin lui déclare morte, ne l'amenez pas à la morgue. Faisez ceci. Prenez une cuillère comme ça. 3 cuillères de sel. Vous mettez dans un verre d'eau. Vous tournez bien et mettez dans sa bouche. Attendez 5 minutes. Même plus de 5 minutes. Ça peut être moins. La personne va vomir ce qui est dans son ventre et il va se lever devant vous. Même si le médecin l'avait déclaré morte, la personne va se lever devant vous et il va marcher. Donc, désormais, ne mettez plus à la morgue. Ne mettez plus à la morgue la personne déclarée morte par le mordure du serpent avant 48 heures. Quand le poison commence à se propager dans son corps, les organes se rendent solidaires, arrêtent de fonctionner. Tous les organes arrêtent de fonctionner. Voilà pourquoi les médecins déclarent mort. Donc, si le mordure du serpent arrive sur quelqu'un,
dans votre localité, même si le médecin lui déclare morte, ne l'amène pas à la morgue. Faites ceci. 3 cuillerées de sel. Vous mettez dans un verre d'eau. Tournez très bien et mettez ça dans sa bouche. Il va se lever, il va vomir et il va se lever devant vous pour marcher. Voilà. Et ça va kodia mususu bandeko. Tozoko baka koloba na bino. Tokufa kate. Toyebiti na mingi bandeko. Tongo bazio ba mimi na morgue. Balobi morgue. Nde oke kokufela kuna ba. Esprit de mort ezala kate molume kufa kate. Nandeni bati esprit de mort. L'esprit vivifie, bah comment on a Bible là, bah on ndenge sous bâti l'esprit des morts. Tandis que même ils ont au couteau, et kufakate bah l'on a kayango. Boyo kakalanga jonate boska kalanga jonate, bah quel on a nzoto. Nous autres les ma belé. Mon père et ma mère sont mes parents. Maman, kumama, ozoko kumisa koko, mama. Jango basalela mama Maria tout findaku basalela Jésus tout findaku te pour la nini bososola bosenga ka mama Congo moyindo nyonso oya mobali aza mibale na biso oya azotosa azali mama Congo ti balobi le père des orphelins le mari de feu po tata tata mwasi matata mama matata elongwa kati na batata mususu pona nini bakoma ba traître ba mibale na biso bango basala lokola baboma bango donc na ndenge bango batia esprit de mort po ba se recarner te batu bato a motu bato a yambo soko moni pe susu déjeuner bato a tongo bazomela tia tongo biso nde tomelisaka nyonso mabele mokonzi baloni moto na mabele akobima na mabele ya mama na mabele ya mama Congo ebimi nyonso donc berceau de l'humanité jardin de deux botanga na Bible za illusion te za Congo bataille sabino ba pasteur na bino ba sabino et ça va baza ba vrai pasteur po bazo sala misala na bango ba pasteur na ba église glissement même na école ba kola bino ba écho makambalo ba mino chaque fois bazo répéter ba faire répéter bino oyo boloba kaka yango wana ezape di blabla po bango mo bayibi baza mutu na se mensonge botanga ba classe abino ndenge esengeli boyeba mensonge yango wana nde ba classe botanga mais botanga te biso totanga natanga ngai to sandenge mokote tokotanga bobiso bakodi ebomba mina monoko yango bataya monoko ya français tufi etanga mana mabele ya Congo yazali race mère o bango babenga bakitani berceau de l'humanité o ngana lobaka peur pour parents de l'humanité moto ya yambo ezali nde bobiso moyindo nde mwinda déjeuner tongo bato tongo ya yambo tangu ifina mene mote pela yo voilà ndeko na ngai eza kaka yo ti bokutani na tina ndeko bakoko pe bakokololo batie maloba natalisa ngonga yango baza na kanda nganzi kanda ezali mboka na Kikongo soki kikanda na mono ezali mboka na Lingala kanda bakoko na biso nganzi ezape kanda nzinga mama nzinga kanga mokili na ye yenda jingela kibiso na ngonga oyo atelemaki na ngwipo abatela pe ba oyo yeba yindo bandeko bakoko batie maloba tata Joseph Kabila naza na posa ba bengi sangati songolo pakala kabola video oyo
Maloba ezali na kotalisa yango bandeko. Mutu nyonso azala connecté lobi bakitani. Mukolo video mususu koleka soki bakoko bako fungola nzela po memi ba oyo baza ba traître ba tora te basalelaka na bozangi koyebi nyonso basalaka basuka kana kata bakoko ba permetaka mususu maka mususu sala posoko betinga mbata na zongisa yo ni makokololo po ozonga na nzela bakotika pe na molimo wana soki ba permettre to lekisa video po eza pasi mikolo yo po lekisa video ezozo ba jour bakoko bakoba kosala maloba ezali po na tata Joseph Kabila Kabange po na malobo bakoko bache soki bososoli soki boyoki te mitali bino mutu baya ko diviser bino po bango ba renier eza malamu po na bayindo pe mindele bakita na biso. Voilà. Moto, mabele, mai, mopepe, mabanga. E beta maboko. Soki batu, bo beteli maru maboko te. Pela zo talisa ndeko moko songolo pakala. Bakoko batalisi nga na talisa yo. Yo muto zo koba kobenga mboka oyo ememi batu. Kili. RDC. Ezali yango yo so kuta na makambo kili. Pe okokobo kuta na makambo kili po ngonga ya liwo zolo bango na monoko na yo. Na biso tozala ngonga liwa te ndenge bino bo definisa liwa. O eza Congo, ya mama Congo, ba mema batu na mo Congo. Elesaka mokili mobima na Congo, na nko ya bakoko pe bakokolo le foko tosa yango. Nzete na nzete bayeba kango na mbuma na yango. Makambo yozoloba yango ndeza yo. Yango balobi on vit dans le parole. Bongisa maloba na yo, soto za mutu malamu. O eza ngonga malamu ngonga moindo. Yo mwana oyo yozo beta mena ngonga na ye ya bokola ki yo malamu epeti kisho mutu ekasi sokolo ni nzete moko ndo to chukoloba nzoto kuto kufaka te balona ka yango alebime pa ya mama Kongo aza na mabele azomisa miliki yango zo mona ngombe babenga ye mukonza mabele kasi mama te po babengi pe mabele mokonzi mama mama po basambela ka mama Kongo na yoki nzembo moko boye zinga bazoyemba kumbama kolo kumbama mama kumbama bango na kuku bazosambela mama wezali yo moyindo bokola bana malamu po ezali nde yo soki abimi kaka epa na yo te Pobo peti kisi mokili. Bisika biso kwa, hôpital kwa, pharmacie kwa, Nandenge nini? Cimetière kwa, biso to yako kimba bakunde bemeto soko boloba. Ba église kwa. Bon multiplier o ezali mensonge. Ba o esengela ki bazonge pa na bino moko, bazozonge pa batu mususu. Donc bazozonge pa batu mususu, baza komi ye bate kezali bango, pe bisika bazali, bazo continue nde bomoi na bango. Esengeli balinga na moyindo milinga, longwa bouddhiste, longwa musulman, longwa chrétien. Un abonné d'origine africaine vient de m'envoyer une capture audio et j'ai pas envie de la garder pour moi. J'ai envie de vous la faire le partager, malgré que ça va faire peut-être choc, mais je pense qu'il est utile que vous écoutiez. Écoutez bien, c'est pas facile, écoutez bien. Il faut 2 esclaves noirs pour égaler un esclave blanc. Ah d'accord, donc l'islam n'a jamais interdit l'esclavage alors? Non, jamais. Mais qu'est-ce que tu penses des noirs qui sont musulmans? Parce qu'il y a des noirs qui sont des frères à toi, nous avons des noirs qui sont dans la Oumma, en même temps qui sont nos frères à nous, mais comme ils sont musulmans comme toi, ils ont la même religion que toi. Qu'est-ce que tu penses de ça alors? C'est des mercenaires, on va les utiliser contre nous, c'est tout.
Ah d'accord. Donc ils n'ont pas de... Le fait qu'ils soient musulmans, ça vous empêche pas de les maltraiter aussi? En tout cas, il aura un statut social meilleur qu'un kahlouche non musulman, ça c'est sûr. Mais il sera toujours esclave. On va les utiliser contre vous, tu vois. Les utiliser comment? Bah, contre vous. Contre les kahlouches qui sont pas musulmans. Pour faire quoi? Pour nos intérêts. Pour propager l'islam, pour vous soumettre et après prendre vos richesses. Ah d'accord. Intéressant. Mais on nous a toujours dit que l'islam c'était une religion d'amour, de paix, d'amour et de tolérance. Ce que tu dis là, ce n'est ni la paix, ni l'amour, ni la tolérance. Ben si, c'est les de paix, de tolérance et d'amour entre musulmans arabes, tu vois. Par exemple, vous en Algérie, qu'est-ce que vous faites aux Noirs spécifiquement? Tu es de quel wilaya en Algérie? Moi je suis à Oran. Tu es à Oran. Et est-ce que tu as déjà vendu un Noir toi-même? Non, je ne l'ai pas vendu, mais je connais des gens, ils ont vendu. Tes cousins? Ouais. Tes cousins, ils ont déjà vendu. Il a vendu un Noir à combien? À environ $500. Et toi, ça ne t'a pas gêné du tout? Tu as trouvé que c'était normal? Il s'est fait de l'argent. Écoute, il te faut 2 esclaves, non? Oh, ndeko. Ezali yo zotala ngai oyo zalaki wana zolo baba koko na bi eza yo. Nzoto ya Yesu ba cannibal. Tufi makila ya Yesu. Ba sanguinaire. Jésus tufi yako bongo na bomo ezali mai. Vepo batu ba langwa batu basoko miye basute ke bazala bazali bakozalaka yango koma ka place moko boyo na moni muto na yebi on dirait na yebi o yebi eko tufi ya Moïse tufi ya Israël yepeli suso ye pakala bon moi ba missionnaire ba musulman ba bouddhiste ba nani batu ya Allah aye susu mayo eza bon moi babengi mayo eza bon moi mai mona aye ko bongola yango makila ekoma kotanga botepe men tala tufi na bino ba pasteur tufi na bino ba pasteur ba vrai pasteur nyonso ba vrai pasteur o ayebi kaza vrai pasteur tufi na bino nyonso bokinga ermo botala to samelate ermo so tali na vérité toi ba aventurier boko sambwa boko mona nguba boko doda nyose futa magana se boka isi sango za atona ngana kokufa na briske kasi bachora te oba basala batumalamu te na butu wana balala kate kasi bayaka peka na mokili ya se oyoti nyose sala magana se pe na mokili ya mokila molimo pe na set poko mana na kote oyo bakoko na biso likolo il faut ozala malamu po parenthèse ngo to fungola kodi yango epetikisa ba msusu mutu te tango lalaka otandaka nzoto mekaka liwa na pongi mais pourquoi tufi na bino nyonso oyo boza komilinga te Motepela epela. Comme ils sont musulmans comme toi, ils ont la même religion que toi. Qu'est-ce que tu penses de ça alors? C'est des mercenaires, on va les utiliser contre nous, c'est tout. Ah d'accord. Donc ils n'ont pas de... Le fait qu'ils soient musulmans, ça vous empêche pas de les maltraiter aussi? En tout cas, il aura un statut social meilleur qu'un kahlouche non musulman, ça c'est sûr. Mais il sera toujours esclave. On va les utiliser contre vous, tu vois. Les utiliser comment? Bah, contre vous. Contre les kahlouches qui sont musulmans. Faire quoi? Pour nos intérêts. Yonde wana ozali okozalaka yo wana siko se retrouver place moko boye ndenge nga baboya kina bima États-Unis ngai nani baboya nga na bima États-Unis pe ngai nani kaka na feni na biso 5 mois moins de 6 mois après bato okotokotokotoni ceux qui bato okotokotoni ba américain ba ko somba espace ya ko proposer bato po basa l'église na bango glissement ba veni muso ezalaki te oh bandeko batonga o bazo tiela bino za ba vene tufi ya bango yango za petikisa bino mutu tala tonga ngo za na sinya nini ya kwa
Mais quoi na biso za matrice, basenga ka matrice, botala iloko oya mwindu wana, ya ba musulman za matrice, eza lisu ya se, bakoko na biso likolo, bakoko na biso se. Moyino milinga fungwama. Eza nini? Naza liboma, naza liboso, naza liboka. Naza liboko. Naza fulute. Fulu, wa folu, naza bangote, bamboa. Die, totali sabino. Ebimisa che. Diego Cao na portugais, totali sabino na français, God balusa, na sima dog, totali sabino eza na anglais. Et ça mboa kaka. Na français, che. Ebimi Dieu, totali sabino. Mais boza na misu bomona. Pe bosale la misala oyo bozomona botambola malamu bandeko. Tozoko bo pusana. Bakoko bazoko botike la songolo pakala ngonga. Siko ozala esika nini? Yo tozo benga le présent, le passé, le futur, so ki ne zo kanisa nini? Mama Congo, nazala na nzoto. Oyo. To na mokili ya molimo po nazala na kozalaka bisika biso. Mabele ya Congo e mona na miso batu. Ezali kozalaka malamu. Soki yozo koyoka te, soki yozo komindima te, mitali yo makutadidi. Oyo bazoko yoka te, bako beta mapenza ko beta mana molimo pe na nzoto. Voilà. Ndenge bosalaka, bomisalelaka. Osala oka sosala muninga malamu te. Nzoto na yekei, après na sima bosali bisala sala. Bongo yo. Yo pe bakosalela yo te, na badele ya toboyi yango. Bao ya biso, mutu likolo, mutu na se, eza na lolenga malamu. Bakobo tambola malamu, na ngonga oyo, ngonga bosolo, ngonga malamu, ngonga bolingo. Yo telemela malamu, te? Malamu ndeka ngaka oyo ya malamu te. Ya! Oza makasi, ndeko, yo za komibanga bango zoloba, batuntu bapumbwa kabayaka kutu na batoli bakota kala bamiri mamekela mazoloba ngana zongisa soki azampesi soki azampuku azana fasita okota na ndako eza totemi na ye ngungi nzinzi voilà apona totemi wana te azwande lifuti na misala oyo ya bande ko sala mais yo soki oza njoko yo soki oza jaguar oza léopard oza panthère, na lobika na ninga bakitani par rapport papa bobo sosola. Mais so oza kosi zulu, oza aigle. So oza kosi toto, oza léopard, lion, tigre. Yo okota bongo na ndaku, okota na babiloka mike liduso mike ti mamba kota kate. Ba kota baza mike yo nda monene. Yo sko buka parti wana ya bango buka ngo. Nzete ba matela ngo bakitelaka. O bazo sala ya malamu te zongisela bango. Ata yo boy ko zongise sala automatique. Po bakoko na biso yango balobi to sala ngonga nzete ba matelaka ngo bakitelaka. Ngonga malamu nga bosolo ngonga bolingo. O azolona yango akobuka ngo. Congo, 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 nanko, 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 koko, 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 kokololong, 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 kolong, 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 kokoko, 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 kokoriko, 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 ngo, 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 Congo de Totila, Congo de Totila, Congo de Totila. Otep, c'est Kalala Omutunde, je vous remercie de m'avoir rejoint. Comme vous le savez, ensemble nous allons célébrer le génie africain. À très bientôt.